retrouver makambo na biso papa naza na eloko koloba lisusu te. Padre de la presse. Sengilino pardon yo na senga kinza. Ya kosepelisa ba oyo nyonso basabona na kata chaîne na biso. Bonne année na balandi nyonso basabona na kata chaîne na bino bolingaka mingi. Vérité na politique officielle. Oye pesami na moko leader, babiende leader à Lyon. Les padres de la presse des prix français. En tout cas vraiment na lingi bino mingi parce que tangu nyonso boza ko s'abonner, bozo aimer be émission bolingaka. Lona katia vérité na politique officielle, toza na émission bozo linga mingi kolo 100% na vérité na politique officielle. Lelo toyeli bino masolo sika toyambeli bino molobeli moko molobela bana mboka yende o lelo kopanza sango balobi ba question zenga ba réponse zeye po ani te pe na pesa bino temps bino pe poser ba question po yozonga sumbala sima po na ko répondre. En tout cas na sepe na bino makasi on a ba bonne année 2021 naza sur toza ko sepela parce que nzambe akotisi biso na kati année ya sika yo pe to bina kati année ya sika il faut to la bino pe ba masolo sika na kati ya 100% ya vérité na politique officielle. Mbote mwana mboka merci esa mingi kokutana nayo. Merci beaucoup nalingi on se présenter pour que bana mboka ba découvrir ce qui aux années. Comme on a en fait déjà Patrick Mukendi. Mais population ndenge mona kabiso to militaka et ba changer kombo pona misala to sala kan biso na bamba monaka ba koma ko bien ngai parti ministre. Parti ministre, pourquoi ministre? Bon, les années population moni ngai na koyeba nini kombo yé ba komo benelo bongo et je savais pas quoi faire. Il fallait qu'on me voie masse ndenge. Ok, merci beaucoup se présenter au Pesi Kombo Molobite Oza Molobela bana mboka na ngambo nini. Nazali membre ya IDPS. Entre autres cadre ya GRET, groupe de réflexion d'élite tissékédiste. Alors Nazali secrétaire national chargé à mobilisation nationale pour la RDC Mobimba. Voilà. Ok, merci beaucoup pour notre banda appel masolongo kaka ndenge zalaka. Navo signaler batu nyonso ba message kolanda vérité na politique officielle. En tout cas bo s'abonner parce que masolongo tanango yango ekoki obolinga katango nyonso to la cabine ba message ezo pesa mela partout na kata masolo na bino bolingi mingi 100% vérité na politique officielle 100% vérité na politique 100% vérité na politique nengo wana lelo tozo lobela makambo tali masolo tali IDPS beta non lisolo IDPS c'est bien, ils ont parti au Youmeli Namboka au Yubundi Bitumba Ibele, élité pour la démocratie, liberté d'expression de l'autozui, et ça il Moussala ya pambate. Moussala nangwe monani na miso abatu, et voilà que le président de la République est en train d'assumer Yende aza fouille à IDPS. Mais le col a commis président de la République. Azali l'issue souvent à IDPS, Azali président pour le Congo Mobimba. En fait, c'est ça. Mais IDPS, ils ont évolué bien dans le projet de société locale, sans problème. Ok, merci beaucoup. Kandenge pe olobeli pe kandenge makambo zo kendele. Tout le béano makambo tali crise politique au côté libiso. Crise politique exactement. Crise exacte. Mais tout le monde a un mouvement exact, bon, une circulation, c'est tout. Est-ce que les ministres vont résister? Est-ce que les députés, les alliés, le gouvernement, vont battre? C'est quoi la crise politique exactement? Maman, mon konziambo kazana moko. Tozali sous nata ya diali loté. Tozali nata ya kokomisara mututé. Mais ça se voit sur clair, sur table. Tozola nande mideko ya mboka. Le problème est à que coalition moko ndeko Kabila tikaki. Loko la babandaki ko jouer politique ya gel. On a étouffé président de la République a évolué té. Nous avons besoin d'étouffer président de la République, besoin d'étouffer des populations. Oui. C'est ce peuple qui est en train de voir des victimes, il y a la réalité à ma gestion à Bissou à Cash et à FCC. Nenge basali politique na bango.
président a patienté pendant 2 ans. À la Kibino, combien il était humilié à Zopesa Ndingisa, Bazoboya Kotosa. Bazoke ne Kumisa Mutu, Ole Abasunga Ekolo Ekende Liboso. Les lois qui bossali qui étaient de Akende. Peuple, il faut subir Kaka. Est-ce que vous avez le nombre des années peuple est moni passé? Vraiment. Tous à désorienté. Si que Tolanda nan politique il y a jeune ou bien Tolanda mibeko ya mboka na moto asimbi mapinganyo sa mboka. Le choix est clair. Il faut Tolanda mibeko ya mboka parce que profit za wana. Voilà, merci. Ok, merci par là tolobe la séparation il y a FCC cash. FCC cash, séparation. Nous avons un divorce. Nous avons un divorce parce que nous avons un divorce. Maman, comment voulez-vous na kati ya mboka mobimba président Zozo Ndingisa il faudra que nous komona mutu moko songolo paka. Et puis tant que bazo luka pe ba mona bino bozo sala kaka politique à gel kaka ona otoloba. Ole o signé, ole o sala ke mbongo ebima, ozo gelé pona bato wana batomboka. Bakotomboka contre nani? Contre le président de la République? Non. Tu comment il y a volonté politique et pas Moutou Azali Mokonzi. Azana volonté politique. Biso ne te profiter te proposer ne ba projet na biso. Toto za vision na yo et comme ya biso de façon que mboka kende liboso bana na biso bakuta kita ya bien. Mais ah comme luka makambo ranking ozo freiner. Ba institutions avancées mais ça les a été. Au lobby crise ezali mais ngai na biso crise politique te ngai na biso crise monétaire nezali bongo eza pasi pandémie koto yo zo présenter austérité na yo mais austérité zo présenter wana ozo nyokola nani tu sais quel dit au peuple déplace divorce fait salement président a bien dit mutu nyonso boya boloba o iza na kati ya mitema na bino bobenga ki en consultation après consultation mais leki a pesi réponse na peuple. Parce que bilan ya souka ezali peuple et le président de la République nda osala yango. Ezali makambo ya coalition te. Coalition eza ba plateforme. Et côté maliboso peuple te pepe sa réponse nationale. Te. Président de la République nde mukolo mandat yende a présenter bilan. Banda na banda tisikoy. Tala na monaki boy. Ndenge ndeko Kabila pe asala ka na période na bangu. Ke na sali nyonso mais na koki ko changer congolais mentalité. Mais président il y a biso il y a bandi tout peut ses chances tous ont la volonté politique alors on dit ma parce que il fallait que y en a bakale obe bakale il faut ndiyo nde makambo ke te bongo te maman. OK, avantage ya séparation ya FCC na yo ki bien avantage na ngo siko ya séparation mais mokonzi faut travailler à l'aise. Comment voulez-vous tous dans la coalition autorité morale des années et le président de la République, FCC cash, président de la République. Mais bien on a quand FCC bozo baluka bozo ke ngakati. Boke kumisa moto. Mais yebisanga nana. Na yebité. Kongo comme na président mibale. Te za la raté. Bokonzi pe bakabela kango moto te. Bokonzi baboto la yango. Alors tous les cas qui na ba élection o ya azo yenda zo gérer et puis pour l'instant biso peuple te trouver avantage na kati. Te trouver avantage en anakati pour nani toujours tu as la volonté maman tala nanu biso depuis to col tu es pas gratuité mais comment mina mibeko bavani na biso à 18 ans so kama solo batata biso babeta na temps bango zalaka mais ce qui le bito zonga masolo batata wana ne na ozongi sona na jeunesse otozana problème au lieu yebisanga makambo ba divorce FCC cash yebisanga makambo ya lobby pour na union sacrée union sacrée ikozala ndenge nini et que simba to que échoué déplace au coco comme mangande yangwana terrain ya bien tout solo yangwana oyo ba makambo ya bato yo ya mboka oyo ba bomi mboka pendant 18 ans. OK, merci. Tozongela ka yango les histoires bien te en tout cas pour s'abonner pour voir ba continuité ma selon ce que bando beta mandeni na 400% vérité na politique na chaîne bino bolingaka mingi vérité na politique officielle bo s'abonner boko so voter na droite na bino bo mona ba komi abonné au fini top hotel na gauche non comment on a bâti les 7 mois très bien hein moi ko aimer ça la biso bien pourquoi pour partager parce que babi tout un système à béton babi fachi béton yende mokonzi ba konzi yango moniki tango nyos makiele zo pesa ma partout babi mbutu oya non senga bino bo s'abonner na 4 émissions bino bolingaka mingi 100% vérité na politique ato bando la bino ba masolo oyoyo hein
oyo bolingi oyo boza besoin bodécouvrir babiloko moko ebatama ndeko na biso ministre nangaki natuna yo sikoyo bamasolongo sikoyo ezokende ndenge nini mpo toyoki balobi likambo ya couvre-feu na cadre ya maladi bobi bationgo parce que maladi ezongi biso na mboka maintenant bato mpe baza kosinquiété ebele ndenge nini maladi ezongi na mboka pendant la journée batika bato babima bakende batutanaka batambolaka me na butu bakota na bandako likambo ya maladi ezali faute ya moto te omoni maladi soki eye na mokili nzambe nanu nde abetaka abeti mpo na mbeba moko bosi bobungaka bino bato mais na moma oyo ezali nini oyo ezali important kozaki bamesure oyo mokonzi ya mboka azwi yango mpo na loyenge te azwi yango mpo na intérêt ya peuple yo oza mokonzi pandémie eye oexpose peuple na parce que oza président mais président aza lokola papa te ayebi kobate atali non vi deuxième vague ndenge eye soki natiki peuple na ngai ti babima libanda kishasa mpe ezalaka na bato ya mwa loyenge ya kolekisa mpe mwa ntango batambolaka ti ba 2 heures 3 heures bazalaka à l'aise mais balobi turo zongana na ndako 21 mpo na nini deuxième vague eye mabe ezoboma eza politise esu te bozalaka na makelele awa réseau sociaux eloba bapresse eloba bakonzi baloba docteur aloba kuna tozoyokana te mais lelo oyo bino moko boconstate que la maladie existe na niveau international bozomona makambo ya bavaccin ekokoma mpe na afrique ekokoma mpe ndenge nini kaka mokonzi azoprotege bino wana ye nda kotalaki non bapesa bango vaccin to bapesa te eza bien to eza bien te maintenant nayebi te tant tolinga toperdre temps ya makambo ya fcc na cash ozomona te ke tolinga toperdre message pour pouvoir appeler sa peuple bo bacomprendre lobi ya mboka oyo eza badistraction eselekileki oyo etali makambo ya covid-19 tozosenga nde na bakonzi renforcer mesure. C'est pas de la blague. Vous exposez le peuple, vous voyez qu'il va vous appeler les victimes, non? Renforcer mesure. Ceux qui m'ont alingi moi nanaye. Mais quoi il dit que bien? Et ça, comme la dictature, renforcer mesure. Le peuple est exposé. Ok, merci. Voilà. Tolandi. Na sota ki yo mo mke parce que ba pression bande ko memelanga et on a kima ki yo mo mke tolobe ya non union sacrée. Union sacrée. Est-ce que et que ça maka ndenge za na tribalisme to mona turo eza basoya basona luba to ba ko sense ça mande non ndenge nini. Mama na moni on dirait yo zala kite na mboka o depuis Fatia za na pouvoir ti lelo. Pona nini? Depuis mutu mobimbaza na pouvoir. Ata mutu moko akufa te na kombo na ye. Pour faire le bas qui va s'aller qui bouge tout le monde a confié. Na ye pona kokomisa te. Na ye pona kokomisa te. A remarqué que il y a eu de mégestion, il y a pas eu la bonne volonté politique na bande qu'on a vu sur FCC à la qui en clair que non. Peuple boya ba toute tendance boya to solo. A consulter ba mutu na mutu lobby ezala ki na kati ya motema na ye. Mais ye le kola mokonzi abimi a lobby siko pona intérêt ya batu nyonso. Nayebi te tant aloba pour l'intérêt ya batu nyonso abimaki initiateur ya union sacrée. Bon nayebi te tant abimi bongo eza pona osala peuple congolais soit aventure pendant que ba ye moko azalaki victime pendant ba décennie nyonso te il connaît des réalités qui se passent au Congo. Alors Jean-Pierre Bemba non lingina koma nanu pona likambo ya tribalisme. Mama le temps de tribalisme est révolu dans la place tribalisme biso ba jeune tozalaki encadré te pour l'avenir en mboka te biso ba jeune tozalaki préparé te pour na lobi tosala makambo ya bien te mais biso ba jeune ya lelo oyo tozalaki encadré pour tokumisaka mutu président PDG c'est ça et puis tala eloko héritage batikeli biso langage tribal na monoko yebisanga ye sikoyo awo tozotunanga mpona union sacrée ezoya est-ce que osotalaki déjà nanu jeune oyo akoyamba union sacrée est-ce que aza préparé mpona yango mpona union sacrée
président aza na vision na ye ngai lokola nazosoutenir nakoki mpe kopropose ye jeunesse nde esimbaka ezalaka dynamisme ya mboka immeuble ekomitonga te nzela ekomisala te tosali constat moko. Le vieux papa qui était dans la politique, ils ont géré pendant des années. On n'a pas vu clair. Et ça, c'est qu'on a revendiqué. Vous êtes victime et je le suis aussi. On n'a pas vu clair, Mbokeke Libosote. Mais donnez la chance à cette future génération, la nouvelle classe politique. Ba jeune oyo bazana na mémoire ya bato ba corrompre te. Mémoire ils fraîche, baza désorienté. Mokonzi ya mboka aza na devoir ya kozwa ba jeune oyo ko encadrer bango na ndenge ya vision na ye. Pona union sacrée esimba. Ceux qui ba encadrer ba jeune oyo te. Yebisanga na yebite héritage ya mboka ekotika epanani. Et pas ba papa kuluto ba voisin et ba jeunesse oyo. Biso nde tozali dynamisme ya lobby. Tozali prêt pona ko yoka ndingisama nyonso ba kopesa pa mokonzi. Tout en état de droit. Ba pesi ndingisa oyo kite mibeko kolanda yo ba konzi ba lukaka président ye moko alobaki nazo benga je fais l'appel na mwana mboka nyonso za libanda to na kati aya acha loboko to sani to bongisa ekolo siko tozo milakisa biso ba jeune tozana bonne volonté tozo posa na pembeni na ye mais asunga biso to kende ensemble union sacrée et sa vision comme tel mais gouvernement zoya majorité ils soutenir vision chef de l'état mais biso ba jeune tozo la vision chef de l'état na to tchango na mapeka et comme ya biso comme ça yé après sandingi ça biso to kende to changer mboka parce que on en a marre avec tout ce qui s'est passé dans ce pays dialogue et paille oh on en a vécu des réalités mais ce que to comment luka dit concret et ko uta wapi kaka ceux qui mutu ya jeune et travailler mentalité, mais cette mentalité qui va nous inculquer la lutte en question, qui va la faire sur le président de la République. Maman, tu as proposé une idée, au lieu que tu aies la polémique, la politique, politique à individu, c'est l'équipe. Ok, merci beaucoup. Babi Balandinion, ça veut dire que la politique officielle, s'abonner, aimer, ça la partage. Pour ma solongo et panza, pour bien de bosser que ma solongo et panza. Ndeko ministre nalinga sosolisa biso faut bien un parti ministre pour oui, population yebaka tant vous avez un ministre ba musu ba kutuna ministre wana ya fonction ni ya ministère nini voilà. Merci beaucoup ndeko parti ministre nalingi na ba Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi secret nino bazana na kati photo kaki président aute koyamba bango lokoza mososolisa bana mboka na lingo sosolisa bayimboko bazaye kolanda po bazoma boyebi secret nini na ezaki na kati mama sekele ezate problème eza moko omoni tamba sa ici mapanga babimi si ba babimi majorité toyebi FCC cash biso toyebi ke PPRD de batondi po bango ndeka bazana ba ministère bango moko ka na bazana ba institution nyonso pendant que tant toyeko tala bien bazana bango belete tona bazana combien cinquantaine. Mais c'est que bakangi mboka en otage. Bazolinga ko reconnaître ba plateforme mususu officiellement. Je force le changement ya bakatumbi ba yebaki on. Bato nani ya Jean-Pierre Bemba. Babana ko kipe bango. Oyebi mwana mboka bazaiba achaka pe libaya. On a parlement wana. Nakata parlement wana. Azwaka. Pour reconnaître Bangote, il fallait qu'il bazonge pas moto o ya sembi mibeko à reconnaître Bango, bakena ko constitutionnel, allez. Totalement to identifier majorité sika. Mais o yetali likambo ya intérêt ya mboka. Ils sont dans l'obligation de venir près du chef de l'État pour nanini. On a trouvé solution tobima. Crise au biso tozo les crise ya politique était ya FCC cash. Les crise monétaire na ya pandémie et donc beaucoup za makasi et ça donne pas ce makasi. Tout le cas de décanter situation wana. Au lieu que ko landa ba masole les cas likakala. Batata ebele baza a basi basali. Ata lelo oyo ndeko Bemba ye na Moïse Katumbi. Ba pusani pembeni ya mokonzi mboka. Et ba yiko pesa ya bango likanisi. Mais ceux qui batali ba habiter na union sacrée. Président de la République alobaki bato ya kala ningi komona bango soute pour une confiance exaltée et puis 2 ans avant na bango humiliation sur na ba batindela ki c'est que face à la choix ya bien wana
akosala nka ye moko te bandeko bino mpe bozala na bajeune te bopesanga mpe bajeune wana mpe bakoti bazwi ndingisa ya sikrepa mokonzi ya mboka bakonzi baza mibale te mama mokonzi aza moko il représente la souveraineté de ce peuple ngai jeune naza na pourcentage ebele na kati ya population ya Congo siko moto azo représenter jeune wana libanda sur le plan diplomatique c'est le président de la République les garants Fachi Béton il assire jusque là mama zoka so mwa milinga etikali ka côté ya est